Et très chers abonnés de Yokani Télévision, na pesi bino mbote. Merci énorme na bino bolanda biso na TikTok comme bolanda biso pe na YouTube. Ndamba mona papa mbola bino merci lisusu na ba réaction bossa et la biso à chaque fois. Merci na ba maman ba papa pe bandeko ba linga mignon soyo balanda biso pe ba tsaka attention na bango na musalo tout ça là. Nous sommes revenus quelque part, on a vu que business broka moi que comment ça s'est arrivé et tout ça là. Nazana moi na ngai moko azali ko accompagner na plateau oyo na yeto kobeta lisolo boye bien parce que tobeta yingi déjà lisolo moko quelque part bien que ça qui ya pas si pe ya mawami Chris obligé de toyebi et l'autre zongi parce que le petit bébé ou la petite fille oyo maman atikaki ayebi kotika biso depuis ce matin déjà alors na qui n'a informé bino par rapport à la suite parce que ne sera bino que tolandara moi suki na maramutozo sala et aussi à tous ceux-là qui nous appellent souvent pour nous repasser à biso ma promesse vraiment réveiller réaliser vos promesses c'est ça la biso bien mingi pour le kobenika ko sali pour réaliser promesse na yote merci la maman Nadège Jessica Pezani na ko pesa Chris Mbote pour to betane moi lisolo ko zala kaka mukuse bino mo bosala ba commentaire bino mo benga bino bosala oui ko tikala moi je n'ai plus rien à faire parce que des fois ça fait mal des fois on a vraiment pas envie d'en parler des fois to betane moi lisolo pour que boyeba suite tes animes Chris bonjour bonjour Boni c'est vrai que tous os oiseaux souvent quand on a makamboza bien té mais ça makambolingue comme ralia ba na moki et comme bon on a rien à faire oh ya kufi za petite sœur na azana akufi na rajini azana oui moi yenda zaki leki na bina suka oh maman zalaka na maboko oh ba abora kana mai pour ba sauver yenda mutasi kotika biso depuis mukoni lelo akufenga lona na tango vers ba 7h vers ba 7h abelini abeli combien de jours abelini ça lui pas même des jours malade ça lui pas même 2 jours de maladie ça lui ka fièvre après akufi fièvre oui docteur lobi maman oyo tant maman barakai pour ba sauver amela mai et bah infection qui dans autres se manifester dans bah peut bah toi bah répéter que amela mai dans ko la beli ni ba men hôpital ba résultat et kana kazaki na infection amela mai ndai kukufa est-ce que vous savez qu'à deux oui vous allez bien bani vous allez qui na hôpital est-ce que d'abord kundi programme est-ce que abakundi mbala moko to ezandimi na bakundi tu peux passer numéro na yo rappeler ba to ba numéro na yo baza na maison au benga peut-être ba ko contacter pour ba accompagner na douleur aux anans numéro ça 082 24 95 694 bandela 082 24 95 694 d'accord tikela biso mama lekimta zaki na ino hôpital pour que ça biso pour na to mais on solo na ino mama leki bonjour c'est vrai que tu es là bino tu es bani na tango passe tu za na bino tu za ka ensemble tu dis que mon colombo pe vous allez na tango c'est moto kuta na biso tikela biso na lisolo qu'est-ce qui s'est passé pour la moi tout ça matanga to bungisi bébé o pour na kufa na mai mbula webeta le 13 bakufa na mai bébé o ya bwaka ki pour se sauver bébé anda tiki biso na tongo ya lelo landi ya tongo nini ndele kanaki exactement abanaki maladie ndenge nini akufi ndenge nini depuis tout ce temps est-ce que azali maladie pour biso to yokite kabelaki azali maladie te na butu ya samedi vers ba 1h asala fièvre tozaki na ibimol moya ba bébé peka na ndako to pesaki ya mo alali peut-être comme dimanche na tongo ala muki na epe moi makasi asakani pe to comme ba 16h asali diarrhée ba 16h ti to lukamo ba mbongo ezimo arrêter ti ba 22h to kene pédiatre wana asimbaki ti to la seka ba kisto sombaki a des aki bien to pesa to zo ina ndao to lali on a ba 16h ya samedi ba 16h samedi to zo na ndao to lali dimanche to la muki na tongo to na zumwana mwana zaki bien to tambole to kina pédiatre mona yolo na coin wana na kota wendi tant to koti docteur asimbi mwana kalié abiki mwana tant maman na aboka kai na mai pas se sauver amela mai salté makasi tant amela mai salté wana nde et manifester na casse ne bimisi malade belé matissé même
si que mataki na 240 mais si que pese microbe makasi awa ko vivre te yango atonga le monde tiki biso tiki bino na ndako to na hôpital tiki biso na hôpital na pédiatre hôpital mo eza na ba Kwandum na Prince kuna tiki biso katana oui maman les tiki biso lelo lundi oui mais nini nde salemi exactement abandaki ko sala nini réaction nzoto nezalaki nini banda samedi ti lundi ya kokufa bébé déjà avant maman n'a pas le 13 décembre donc maman a fait le 13 donc le 16 a commencé ça ba fièvre ah bah ça ba fièvre toujours moi on a toqué na pédiatre moi on a eu noir donc toqué pédiatre on a tali moi on a consulté à ça les même avec examen malaria tout à ça là qui ba qui ordonnance et demi tout fait ba qui to pe si moi on a mêlé après moi on a aucun épée bien zone 6 santé normal to vendre tu es comme samedi où ils avaient les 8 les 16 tu comme samedi le 7 janvier moi là-bas 1 heure à salir sous fièvre ma casse maman zaki na ibimol mo na ndaku afongo la pesi mwana alali na lala na epeka ma casse penzati alali to la muki na tongo ya dimanche tongo ya dimanche to la muki dimanche à lobby moi la muki mais la muki pia ma casse kana nzoto te ka nzoto ka faiblesse ma casse na tongo wana petite ya mama mususu abimi na kwa eraye aelie bakis aelie miamsi Carolina ibimol aibisinga to pese na mais oyo po meka kokanga diarrhée bongo totala tipo ko so continue to meme na pédiatre ngala si bakis na ba 18h pesi dans la PC ba 18h wana mais azeka bien te to to ba 19h na bengi papa na bisi awa jovial azapi a bien te photo meme na pédiatre papa na bisi ça va no ya mais na le loté na mais quand se déplacer sur la zone normal to vendre papa na ya déjà ba 23h na ba 23h chose a quitté tombolika mwana to yeko tambola ba pédiatre to ke pédiatre mort to beti porte ba bi docteur azati bini to ke pédiatre musuna bemeli na yoloka to komi wana pe docteur azaka tito donc to zonga to komi na yolo kota terre kankar na mon hôpital mo ba komi likolo docteur Mobiju to ke wana na beti porte a fongo to koti donc to koti to kuta un peu na infirmier alala ki wana atali mwana asimbe mwana ti donc azuka mwana sombi fiche to sombi fiche atali ka mwana ebisinga ameki ko simbeka apostoli buma benzi ebisinga mwana oyo azapa makila nga awa na pesa makila ti ozwa mwana obozo ngana ndako lala bien ka ba kiso bo sombi pesa so bo komi na tongo kene mabanga batele to ya makila so batele to makila eza normal oyene tellement bo sombi da fiche mais c'est ça normal te ba chai makila so esil boyana ko za fiche toenda kutolali tant toenda kutolali na tongo mwana la muki bien kutusuti na tongo na vie mwana to changer pédiatre to ke pédiatre musuna wenjali tant to komi to sombi fiche docteur a consulter mwana et pas bien de soupe sa libo ai bisinga mwana oyo ana makilate api na malti mais si kai awa ngana meko bendeka makila okina makila wana na mabanga batala to makila na makila na ye mwana tika azito ngamiki osala pa benda makila mwana ebinate asala fora benda tandambu te azimu sistema makila ebinate abike ne kaka bango pe kuna ba minga ba ebinini basala tozi mwana tokena ton tokena kuna basala ka goût de pes ba bendika awa makila mukebi maki ba meki otala to abisinga azana 5% ana makila te to sombi chasa makila ka wana tozongi na ngona pédiatre docteur azuma makila wana asali oalinga asala abandi koluka su musisa po acha mwana makila banda koluka musisa mona mati wana ka dimanche docteur abendi musisa na liboko waya kena likolo na mutu ezate nzamba mama yo tala na kingo abimisi musisa mwana ache makila kotika mukie na kingo ngwe vingi ebise docteur pesa ocha makila za yo vingi aye alongoli makila wana to alongoli makila ba ser musu to kuta na église wana na hôpital wana bango pe bando beli sabana to ba monika ngande na zaki bakoka ete banjo sa prière pa mwana banjo sambela ser moko na zaki na huile d'olive azui apesi ba wana vraiment la banjo ko sambela petit frère na biso musu pa sambela makasi paraki
akoti abandi osa prière nzamba mawa bamoni awa musisa etelemi le docteur azwi abimisi musisa awa tie makila bandi kotia mwana makila place wana atie makila comme na tamoro mwana ha makasi ezonga te ayebisi ngo fois 4 makila amekotia mai ya seru po azonga mwa makasi abandi otia mwa ya seru mwa moko boye aotia mai ya seru mwana zongi mwana zongi afongoli misu muke aotala mais soko aotala mwa ko azodongola so atala mwa ko adongoli mwana zwi na benge mama atalinga asala ko adongolinga azongisi misu docteur a continue moto vanja matisi moto beleli dota mwana comme na moto makasi ayi atali atie thermomètre fièvre 40 apesi biso ordonnance toke tosoyeba kistoye abeti ordonnance wana mai ezalaki mai perfusion ya fièvre atie perfusion mai wana fièvre ekitaki te donc kisani esimbaki ayebisinga abi tozela no moke peut-être esala esimba tokomi ti ba 20h moto wana ekita te ti papa na epeleki ne ya mobala azalaka docteur abengi ye akoti ayebisi etana omwana omone ndeni abi aoyoka bien nde namoni nde baotraitele baosala bien oyoka bien ye leki mpe ya papa leki ya mwana kei na ye totikaki na docteur yamo ayotia su thermomètre fièvre ekiti na 38 abi ke ekiti sava tovandi su quelques minutes emati lisusu ayotia thermomètre 42 abi mwana aza na 8 mois jamais akosala fièvre 42 na meki osala examen ya sucre ayosala mwana sucre mati na 240 abi jamais mwana 8 mois amata sucre na 240 vraiment il faut to meka kotale kota microbe ayo osale microbe albi ke mwana aza microbe makasi koleka microbe makasi wana eza ke tant mama na ye abwakaki amelaki mai ya salite mai wana salite amelaki tellement ekumeli depuis le 13 ti le 8 yango epose nyonso wana ematisi mpe sucre eza microbe ya mai amelaki ayi abanda mpe kaka kotraite akoni kaka kotraite mwana ntango ayebisi bino keza microbe wana amelaki ntango babwakaki mpona mai ayebisa bino ke microbe yango wana eza nango ebele wi mais azalaki possible akotraite yango azalaki possible po apesa ye biso ordonnance ebe antibiotique tozwi mpe ordonnance toke mpe tosombi biso bakisi apesa ye biso toye nango ka ya perfusion aotya mwana mais esimbaka te fièvre ekitaka te tokomi mpena soki ba 23h ya dimanche alobi pema moko eyeli mwana osupporte te akomo pema mbangu docteur esa akendaki tobenge na telefone docteur otelema ligai mpe mwana ye mbangu ntango aye asimbi mwana abi sikoyo mayele esili osala lisumu atindi su achanzeki sa fièvre tosombi aye nango ya operfusion te ya tonga abeti mwana abeti fièvre ekiti mpe atina 36 alali mpe na fièvre 36 wana tina ntongo alamuki na ntongo alamuki na ntongo ya lelo tokomi ba 7h nga nasimbi su mwana ba 7h na mbuntu naoke moto nazongisi epa docteur oyo bachanzaki nayebisi mwana aza moto abi nanga oyeba ete deya napesaki ekisa fièvre azali na moto deya mwa kala ngabi ma ekita te alobi ekita napesa eka siko ntongo aye mo docteur aya bimisi nga bibimi na libanda na bimi na esimbi nga te na zongi nakuti mwana opema mabe aopema so apemi atomboli motu akitisi na ke na bi docteur mwana opema bien te aopema atombola motu comme si eza pema ya suka abi nanga te aza bien eza aosala soki amatisi fièvre aopema abongo na zongi na benge mama aotalanga kutu te mama aotala te aodongola kaka mama aotala te mama mo azalaki wana ayebisi abandi oloba ye moko ayebisi abandi obela siko ndeko nanga mama mwana wana grand sœur nanga ayebisi nasha yo so kufa kende ka ndenge okendaki kende tika mwana azoloba kombo ya aobela kombo ya grand sœur nanga kufa relation eza te entre yo kufa na baoyo baza na bon mwana tika mwana olingaki ete mposa olingaki olinga okende jour okufaki tellement avo okufa yo nde ozwaki mwana na obwaki seke obwakelaki bandeko na oyo batikalaki tika mwana okola yo kende malgré yana alobaki me simbeka to yana oloba nazwi mwana nafongoli don
na ebisi ya na bi mwana waza suta tiki biso docteur to inga na bi bongo aye penza yemo docteur azunga tina balabala tiki ay docteur azongi ebisi batu bazaye na kati beba tiki na baba na ki batu bagangi to na kota na ko déjà fini que azuna singa akangie mingi akangie singa azu singa kangie on dirait pour akanga akangie singa ayebi singa courage mwana amela mai makasi mikorbo ekotaki ezali pasi mpo nalonga atiki biso courage kaka ye mo docteur atomboli mwana asali papier na papa mwana baketi na mabanga nde botika ekor tobaluki tozolobi nde botiki ekor. Est ce que bozosala matanga ya ke matanga ekolekana ndenge nini deya bosali programme moko tosali programme te mpo aza mwana na biso mwana ya na biso me aza papa na ye papa na ye nde akopesa programme ana papa na nde akopesa programme. Ok, donc tu as bien repris ce programme en attendant. Namoni Chris déjà a payé numéro nae. On a baigné sur baningi kosumba famille oyo, tu peux kosumba suite ya matanga oyo. Donc numéro pesa milibino boy ba ko pesa. Mais non qui ndengolanga bi papa na bi jeudi, il faut ba jeudi. Donc peut-être que jeudi ndeko salama en attendant émission yango yo bino nyonso bo réagir saki bo réagir pona kosunga bota oyo yeba kosala ba obsèque na bango lolenge sengeli bo lembate kosunga nzambe pa ko lembate kosala bino bolamu mama leki je crois que liloba suka nezani le bezate tango bozwaka mwana bobanda omona ba symptômes ya mutameli to libomeza tanga azali na bango te bazalaki bango bakufa misatu na bebe atikali na mwana mosusu ya grande sœur nanga o beba na landaki ngala sutuki na 3e mwana ndao benga azali na ngambo mwana ndazobela ngamba manjo ya ozwa mwana te na lobi tango bebe tango na ke na zwi bebe abandaki kotanga mai zaka poli aotanga mai ngape na zuka mwana na chanze na longole bilamba na zwi mwana memi mwana omona itelesi libomeza kovimba to ni te donc na tepe ndaka te pona chaka ki na kolela wana na somo na zaki na tepe ndaka ya mwana et puis après quelques jours omona ki kazo déranger après quelques jours après le maman ya bela ki fièvre te ma bela pe atikala ko yibisa bino te que docteur a yibisa biso lote docteur comme biso ba ki se belé ata moko peut-être ozangisa ki nyonso to sombaki te o wana liboso tanga sala malade on a juste après mort ya maman na ye tango bo soigner ka ebo mona ka komine bien akomi bien azolia akomi bien akomi pe kolia ko sakana on fait azongi na pe normal mais tu comprends te depuis les bana bela qui on est cause ba les 16 ti ayo ka be les premiers azaki qui bien donc tu ko makala les 8 les 7 wana na butu de ko sa fier. Ok, condoléances Tabino, vraiment dans la bonne sanité Manabino. Bandeko balandi boyoki résigne sur beteli bino ndeni mona a ebi kokufa donc ezaki le fait il y a comme la maille tant bazaki ko sauver ndé lequel peut-être problème surtout que médecin à libosa c'est que ça la signe mon côté donc yebi sa famille que moi on a mis maille et voilà et le ko nié tina lewa donc merci énorme na sima ya caméra ndozaki bongona boni merci énorme pona ba image qui te comme la bandeko na bandako na bango tikanza mamona pe ya bonne sanité manabino oyebi ke na ba émission boye vraiment mbote na ko pesa ngo mutu moko te mutu monani prochainement na émission mususu kaka na même chaîne en attendant vous s'abonner et belé pe bo partager ba émission pour permettre biso mokili mbe ba koyoka biso po toza yoka ni télévision nde tokutani prochainement au revoir.